Bonjour, chers compatriotes, chers amis. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, bien que ce soit une urgence tout à fait particulière qui m'amène à ce rendez-vous. Nous avons tous appris que dans notre pays, aujourd'hui, les dirigeants ont décidé de lever le moratoire sur la peine de mort. Et donc, cette décision en étonne plus d'un, en indigne plus d'un, avec raison. J'aimerais ici, moi aussi, joindre ma voix à toutes celles de ceux qui condamnent cette initiative, d'autant plus que je ne me souviens pas avoir entendu cette proposition faire l'objet d'une attention particulière pendant la soi-disant campagne électorale que nous avons eue. Donc, il s'agit là vraisemblablement d'une décision absolument unilatérale, une dérive dictatoriale que nous devons absolument condamner. Et du reste, le cardinal Ambongo vient lui aussi d'associer sa préoccupation à la nôtre pour dire qu'il s'agit d'une dérive absolument inacceptable. Le pays est en émoi, le pays est en guerre. Et comment est-ce qu'on peut justifier une telle initiative? J'aimerais quand même rappeler que proposer aujourd'hui la peine de mort, mais c'est d'abord pénaliser les populations du Kasaï elles-mêmes. Parce qu'ici, il faut se rappeler que dans ce tribalisme triomphant qui gangrène aujourd'hui notre pays, les premières populations qui ont souffert de cette peine de mort, et en tous les cas de l'arbitraire qu'entraîne la peine de mort, ce sont les populations du Kasaï. Souvenons-nous qu'en 1960-61, la guerre tribale qui sévissait dans les deux Kasaï, il a fallu beaucoup d'efforts au premier président de la République, Joseph Kasavubu, pour arriver à réconcilier à la fois Albert Kalonji Ditunga, le Mulopwe, et le chef coutumier Kalamba, parce que les populations s'entretuaient. Et aujourd'hui, nous voyons que la division s'est installée encore au sein de ces communautés, bien que le tribalisme puisse gangréner et sévir dans notre pays. Alors, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que des familles entières sont déjà aujourd'hui divisées à cause de la politique de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les familles entières qui s'entre-déchirent, tout simplement parce qu'on aurait pris une autre option. Alors, il faut aussi savoir que la peine de mort, mais sur quelle jurisprudence va-t-elle s'appuyer? Car il s'agit aussi de définir. Est-ce qu'on traite de la même manière les civils comme on traiterait les militaires? Nous savons bien que la notion de peine de mort est tout à fait différente lorsqu'il s'agit de traiter cela avec les militaires. Alors, la jurisprudence au Congo n'existe pas. Nous avons une justice qui est totalement soumise et nous avons, pour ainsi dire, une justice qui n'existe pas, ou plutôt une injustice qui sévit quotidiennement. Alors, je pense aussi que ceux qui seraient condamnés à mort, ceux qui seraient victimes de la peine de mort, on parle de traîtres, mais qui est habilité à décider ou à qualifier les uns ou les autres de traîtres? Nous voyons bien que dans des pays comme le nôtre, où il y a une instabilité endémique, que la notion de traître est totalement galvaudée. Selon qu'on est dans l'opposition contre le pouvoir en place, on devient traître. Yango na bandeko na ngai nalingi naloba awa tozali penza kokende na nzela moko penza ya mabe. Kozala traître, nani akoki kozala traître? Parce que lelo oyo traître toza komona soki ozali na opposition ozali na majorité ozali mutu malamu, mais soki okamati liberté na yo parce que omoni ke idéologie eza kosepelisa yo lisusu te, yo wana oke epai mosusu okomi traître. Donc lobi mpona oza na idée mosusu, ozali na conviction mosusu, oévolue na ba prise de position na yo, oya kokoma traître. Nga nakanisi nzela wana eza penza nzela ya mabe, il faut totelemela yango ndenge bato nyonso to bakomi kotelemela yango. Justice na mboka na biso ezali te. Alors, ba manipulation wana nyonso nga namoni euti kaka na ba occupant. Parce que ba occupant moto bazali na intérêt que ba éliminer classe politique mobimba, ba éliminer pe population oyo azali na mayele ya ko comprendre nzela nini toza kokende to mbeba ezali wapi po tozongisa makambo na nzela. Yango na bandeko na nga nalingi naloba awa ke tobosana te
tribalisme oyo ezali penza kopanza mboka na biso tokoki lisusu kotika te makambo ekende kaka ndenge wana ezali méthode moko oyo dictature ya makasi penza na mokili mobimba basimbaka po te intimider population. Mais awa nakanisi il faut tokeba penza parce que eza kaka intimidation te toza komona bato baza kokufa population mikolo nyonso baza kokufa règlement ezali te osepelisi mutu oza na likunya na mutu okomi traître jalousie pe eza kobota traîtrise ya ndenge na ndenge yango wana ngai namoni bandeko na ngai tokoki kondima te makambo oyo ya kolandela makambo ya peine de mort wana ezali mpona mboka na biso te na kamwe ke au lieu ya kolakisa souci ya korestaurer justice ya réformer mboka ya supprimer tribalisme non toza kokende na règlement de compte. Alors député oyo bango baponi ezali mpo bakende kosilisa population mais naza kokebisa penza peuple congolais parce que population ya liboso oyo bakomona penza mbeba ya décision wana ezali kaka pouvoir en place. Naza kokamwa ke Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi abimisela biso makambo oyo kaka esika awuti na mobembo. Est-ce que azwaki interférence moko boye oyo influencer ye pamba te toza komona ke na guerre oyo tozali na yango frontière eza nango kaka polele ambassade eza nango kaka kotambola et puis sanction moko te toyoki na mikolo oyo contre Rwanda, Uganda to un peu aussi contre pays mosusu baza ko agresser biso. Alors ngai bandeko na ngai nakanisi tokoki ko banga te ko telemela likambo wana et puis nakanisi tokoki pe ko hésiter te pona ko redresser penza état d'esprit ya mboka na biso puisque il y va de la survie de la nation, il y va aussi de la survie de la classe politique toko kondima te parce que lelo yo nayeb sabino kombo mingi eza déjà ko circuler na liste moko confidentielle oyo ya batu il faut éliminer parce que occupant azana besoin ko silisa musala et il ne faut pas oublier que Union européenne accord oyo signaki na Rwanda bandeko na ngai Congo azana na ami te Congo azaka na ennemi bato baza ko défendre kaka intérêt na bango. Alors accord wana ezali na besoin que bato mayele sila po esimba. Alors yango wana bandeko na ngai soki lelo biso nyonso to telemi elongo tokolonga etumba wana. Alors je vous souhaite une très bonne semaine et gardez courage car nous vaincrons. La cause est noble, la cause est juste.